Dans les émissions que je passe, souvent, je fais ça. Oui, oui. Tout le monde tu vois? Nasala aboué. Pour Nabaluka, faut y avoir des journalistes au Pessanga, tant et Robinganga, pour Nabaluka. Et puis pourquoi Nabaluka Rawana? De 1, Naboyaka Makelele. De 2, Nakoka Komona Bilonga ba microbe. De 3, journalistes wana ou Mongol wana ngana isimba. Non, journaliste non. Journaliste wana belle solo wana ou na. Fisi wa mtayamba kova mayambio na be ayamba kuna be mission mtapesa bino zalata reconnaissant ma deso ban. Qu'est-ce qu'il a fait? Yonde muto bandaki mabe normalement. Reconnaissant, naza reconnaissant pour les émissions na été. Et conception au biso ba saper tout ça là na central na petite na biso Karine Mokonzi na esika Karine azali a yebma mosolo donc ya zalo la mutu mo adiembela gi adiembela sova donc ami beta ming tolote pour te be sika uta auti na ba fin fond ya mai kuna na de bonhomme simana solo boss qui s'enga pour na bater on se comprend donc on habite soit au sala jalousie wana au sala jalousie wana pour M Susu ya zai doxy grand P tu vois pour M Susu baza bataille ba mongolette donc muta mokusa côté li oya mokusi yango bakina nga bongo basangana ba leader na bango. Tu es fautif quand même. Non, moi je suis pas fautif. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Vraiment. Il m'a vraiment boosté. Donc abandé mutumoro donc si on a baluka qui Sotalé na une maîtrise. Abenga 3 fois. Il m'a appelé 3 fois. Moi je suis président de l'Union sacrée. Omonde bazara wana ndebu totele marawana. Mutalinga bilamba ati, mutalinga na kiswentete ya makambo ya ati. Na première saper on a teka makambo na libanda. Ningi bat botala ote babeti non babeti te basangelinga. Yo mo wa témoin vivant mon avis. Mais vidéo bimi to moni yo ndem to za se. Kasi yo ndo za mieux placé. O témoin vivant za yo. Témoin vivant za yo. Vidéo mudu. Non ko la numichuri. On attend na za rouge. So la na rouge. Na pela rouge. Donc on a que ça bon que fait rigolo bêta. En bêta c'est bêta peto bêta 11. Fait rigolo bêta 11 au mona. Au monde en n'est pas plus pire que héritier on dirait héritier cause à la moins bien. Il achète vraiment boy. Pour acheter on dirait Billy mana mazembe sanga balende li popo fibo za la raté. Si vous Ngala temps Charlie Champlain, nous on bosse déjà au mois de mars, avril, mai, juin. Donc mais pour le bâche là, pour Nanine qui a fait à préférer garçon bien avant pour Nachango, l'actualité parce que la dynastie deuxième volume. Malgré Adjani qui Adjani pas Adjani. OK, moi on a dynastie. Et Talibisoté, nous on a besoin de ferrer. Vangelico ya biso lelo mutako tomoka ngai na Adjani na ibwana yondo pesa ngango oh mais tu le gars na TV yondo pesa ngango il y a les images yondo pesa ngango ngana ibi naza mieux placé terre oyeba makambo wana oya ke yo atikala tikali papa Chira lobango biso ah c'est bon tant on fait azara faire ebele bazara ti tu et bien les musu na mo babimi nzela sankuro bana liboso maintenant ta bota mwana Cherokee et toboki pina afande ko mosenga badendo na coin donc ye wana leader mwana liboso ya wenge zo wenge ba musu bazaki bana suka yebi pourquoi to sombi bashwana eza moko ya ba freinage ezo sala na kati ya stade wana et loko ya PD so ko simbi yebaka ke yo poko moko mo yo komina liaison na bango donc to zaka bengrati oh to zo meka na ebo meka ka nde bo meka na ngala otsaba ma mère coupé te na otsande peni a coupé bino bokatango na otsaba peni a coupé otsadini peni a coupé donc ngana bingana leona biso yango martyr etondite peni a coupé donc boya o memanga pena boso na bon marché so na bandal so na matonge bokena nga basi ndi bakatanga peni a coupé. Internautes qui nous suivez de partout dans le monde. Un grand merci à vous. Merci vraiment à l'équipe technique qui m'accompagne de Cliboya.com. Un grand merci à toi, Dominique Moulumba, MP4 derrière la caméra. Un grand merci à Biloko Production qui est El Prof à la réalisation, à la régie finale. Un grand merci aussi à la coordination de Pichu Mangaya Boss Lady. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle le tonton de la nation Banda. Un grand merci à Nokolando Michuri, le grand matadien depuis Paris. Un grand merci aussi
à celui qu'on appelle Raoul Itono, prince de diamant. Motema ya Karine Biasaka Bakisele, madame, et pourquoi pas aussi à mon habilleur, Charlie Boutique, Charlie Loubou, au sombi na palais, parce que le adresse c'est Moko, Nagaratasara, Yoana, ce qu'on a besoin de chic, on a besoin de ta classe, et surtout, Bino, madame, nous avons fait appel, Nabino, on a besoin de ta vraiment. Moi c'est à poids, moi c'est à valeur. Adresse c'est ça chez Charlie Boutique sur Instagram. Bobeta bino mon bon article. Je suis avec Madé Swaban parce que bino mon bon aki que nazaki dimanche na centre-ville. Bon aki ndengeni comme c'est passé. Madé Swaban au Azaki vraiment tout le bagazaki agressé. Na bande on ba léopard ba musée qui qu'est-ce qui s'est passé? Biso c'est l'information ba ici biso que ba saper héritier na ba saper affaire égola. Bazo finga na plateau, bazo lobanaka. Est-ce que na ministre oyo tozo yebate za pour na stade de Marti, qu'est-ce qui se passe entre héritier na ferry? Vraiment on va essayer aussi de parler de l'actualité avec Madé Swabana, comment Marambo uchi kolekana tout le monde ba kundi Kim Kester anniversaire à Kim Kester otai kolekana awa et comment ba saper tout le monde qui paye à cerveau on a dagi kuna na cimetière tout solani moi actualité mais tellement. Et il peut ming Jésus des nuances le padre Nika Borlonina parce que tu vois que nous biso tozana passe partout tozana pour na battu tout tozana pour na communiquer quand informer Petit Titan va faire que son travail tant Moussa les ali toroloba tant critique les ali toroloba n'enge critique to critiquer battu tout Madé Swabana très bien habillé bonjour. Ouais bonjour Nayo Petit Titan on est déjà assez grand maintenant j'ai 49 ans. 49 ans 49 ans dans un pays dans Maramba Bilamba. Ah ok, je croyais 49 ans d'âge. Non, pas d'âge. Là tu te ressembles déjà jeune hein. Non. Tu es trop jeune. Donc donc tu as dit 49 ans de quoi? Non, un pays dans Maramba Bilamba. Donc pour l'habillement. Ouais, pour l'habillement. Ouais, un tu dois vraiment prendre un Madé Swaban parce que le jour où on a la tête chasser. Moi je suis bien instruit. Na ozo senga bateau tout ba mona ki vidéo ana justement ba excuser ngai. Izala ki bande de chevaliers, bande de Kuluna, bande des idiotes. Donc, batabilamba babundaka te batabilamba basonaka ne na forme ya bino bokotalaka boye tina na chaîne batu bobundi forme eza uniforme tu vois nga naza papa ya bana nga naza responsable yo yebinga lelo na bandal na sali déjà 9 ans oyo na fandaka na bandal na moni ba mabala musu ya ya quartier ba ko bala bango pa Macron kaka na vini na ngai donc eza eloko moko boye ba Gaulois ba zana méchant pekanda talaka to bona biso bisangana sangana. Donc justement na tikala ngamoko en tant que sapeur dans un pays pour histoire ibanda chez biso na molokai nga na lata bilamba o utaka ya papa wemba epa ya lekina Robert Kiliba que je salue à passant. Donc eza ba en moko boyi ba sangani na ba leader na bango ya kitambo. Na yo za na liopa bozana musée kiningo baninga ba utaki Angola azolo ba information na bango. Yo yemba na moko tindiki ye yazolo bela ana ko loba ndenge héritier watana ba memaki bango c'est comme si zaki on dirait provocation utaki côté na yo mingi Madé Swaban parce que toi aussi il fallait olobela pe Nika Borlonina. Tu vois dans les émissions que je passe souvent je fais ça. Oui tout le monde tu vois na sala boye po na baluka faut yonde journaliste opesanga temps et robenganga pour na baluka et puis pourquoi na baluka wana de 1 na boyaka makelele de 2 na koka komona bilonga ba microbe te de 3 journalistes wana oyo mongol wana ngana esimba na journaliste wa mabele solo wana oyo na pechompe na iba komona fisi wa mtayamba ko vama yambio na be ayamba ko na be mission mtapesa bino zalata reconnaissant Madé Swaban qu'est-ce qu'il a fait yonde muto bandaki mabe normalement reconnaissant naza reconnaissant pour les émissions na été eza conception obiso ba saper tout ça là na central na petite na biso Karine Mokonzi na esika Karine azali ayeb maramna solo là donc yaza lokola muto moko adiembela sova donc ami betaka ming tolote poto ebe sika uta auti na ba fin fond ya mai kuna na de bonhomme Madé Swaban simana e solo boss qui senga pour na ba terre Madé Swabana on se comprend donc on a habité soit au sala jalousie wana au sala jalousie wana pour M susu ya zai doxy grand P tu vois pour M susu baza ba taille ba mongolette ba muta mokusa côté li o ya mokusi yango ba kinanga bongo basangana ba leader na bango. Tu es fautif quand même. Non, moi je suis pas fautif. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Vraiment.
il m'a vraiment boosté. Donc abandé mutumoro donc si on a balukaki sotale na na maîtrise abenga 3 fois. Il m'a appelé 3 fois. Moi, je suis président de l'Union Sacrée. Au monde bazara wana ndeko tele marawana. Mutalinga bilamba ati, mutalinga na ki sointete ya makambo ya ati. Na première sapeur on a teka makambo na libanda. Ba poto c'est le passé. Oh, bah mais marabiso na loufu c'est le passé. Tout sur l'actualité. C'est le passé. Maintenant c'est l'actualité. Puis nous sommes à Kamite na Marsa, na Makasa Arso Gentiko. Bon mon on a misé. Ah, Kalamingdi. Donc on est là. Lobby na minute oyo Madeso bana na gare centrale. Qu'est-ce que Fifi Siwa a à faire parce que c'est toi qui a commencé. Ceux qui battent au baneko le héritier Watanabe, ba le parce que beaucoup mi bongo bon ba saper héritier o ba saper na habite na mona so ba saper a wereza ba rasuti et c'est là ba saper a fali héritier na Ferregola autrement au monde na ba émission si je me trompe pas et comme bon parce que musée qui ndingu yé moko Aouti Angola na héritier Watanabe a comment le bel héritier a le bel appel à mon papa chéri pourquoi nakata pourquoi na ma forme bo kaboli bango tout bazolandanga yo yebi masolo tozakaka papa chéri uvena bisontsone Ferregola oyebi masolo si ya jeune wana makelele baye talaka bana kutu banani wakiki nazarana bango bien ba wakiki o ba ya rotsa makele wa chevauchement wana bato ya jeune fille na biso bandal on se comprend mais na kipara bango te pona ebike naza focus na makambo wana te tu vois on a ebike libala ya certain on ba balaki na butu et na ba 19h ba balaki ser biso bana quartier pe to monaki malgré que libala les gars qui na kintsweki nuit de noces ils sont à Paris on est allé bisoter donc tant on a fandi na tali sikoyo langage na bana on est na mabe banda ba uta lufu ngai na bango loanga na kinda na ba onzela lufu na kotala pe boye héritier mais bango Angola nzela lufu yo izo onga na peso ya matière nzela onga na ko sa passeport na ngati pona ke na nzela mutuka na olingati na ramutu no ya ba coup de foudre donc ba nzela wana ke agara documento nga sara ngoti on comprend agara dans documento nga ite tu vois ngai jamais passeport na nga na ko pesa pona ke nzela moko makolo vimba na ko mana hypertendu tension donc ici mbati donc ceux qui tolandeli petite soana aux autant à combo wana mabeli solo wana donc il y a baninga moi dimanche wana depuis dimanche wana après ça na TV au mona au sexanga mais ceux to bimi libanda TV bambilo mso salara na sepela na ngoti ça moi reconnaissant na hier ça moi reconnaissant na hier au sala bien parce que reconnaissance il peut faire sa reconnaissance dans tu vois à sa reconnaissance ça bien il fait ça il est des fois sa reconnaissance abenga ko mama desu so makambo oyo akuta di ya wata na héritier ba ouele la pe akuta ngo déjà ezara déjà certifié akuta ngo déjà certifié on peut ba ça ni héritier na Ferregola confiance zani confiance kasi yango mtezo créer ba bitumba we maluka ba tuvoza tala au moins poids faut que na kuna boke luka maestro Fabro botala ba poids te botala ba poids ya bato botala ba poids yo comprends pourquoi ba sangelenga pour ba moke zo ba tikinga na mwana wana na boma ya mo ba sangelenga ba yo za wa témoin vivant yo ko bongsango ndenge ba otala ote ba beti non ba beti te ba sangelinga yo mo wa témoin vivant mon agi mais vidéo bimi to moni yo ndem to za se kasi yo ndo za mieux placé o témoin vivant za yo témoin vivant za yo vidéo butu no ko la numichuri bona ba vie ba te bele ba bengi ba vena nga don tsotsa ba vie ba simplice ba simplice donc o moni ba mboka tina braza na boto lisasi tina braza vi ba moni ndenge na moni magema deso bana apena ba balandela ka parce que et ça va tout passer va bengi bino kutu babi bo ba kulu na comment bino boza ba saper a soi na bilamba na comment bino pona ba musicien et comme si bino tala bagabo bundi baga et là on préparé kana na plateau ba luka deuxième voyage ba luka deuxième voyage faut ba match bon le sunze la lufu faut ba luka ba simba ba agresser ngai po ba donc monde ba télé marana la vérité ka so pona mbali boso Ferregola obeta stade des martyrs bango ba déjà une expérience expérience en piaka ya piaka ande ba expérience en piaka ba bi ke piaka ezarandeni expérience en piaka ezarandeni na stade pe tapio ya bato
parce que yokana eloko to laksina yokana eloko to laksa bango ke to niveau na bango ti tapi o ya jeune fille wana biso to ye nango ya sika to kolongola bosoto wana ya jeune fille ya makelele to longola tapi wana to zongisa ona na nini na bango biso to na o ya biso to tandi tant to sisa to zito ba kabela ngai taka ba kabela na bango ngapo biso zonga so stade dans $20 mambo faire akene ko sala na Dubaï yango wana pona somba ba komi combien 60,000 hein entre 60,000 20,000 je sais pas faire ego là par rapport à la promotion Stade des Martyrs, tout à fait normal. Parce que là, on a musique qui dit faire à Robeta Stade des Martyrs, na album Nini. Na album Nini, na moni sur le succès, et ça le succès na temps oyo faire à Robeta Nini parce que Wata abeta qui Stade des Martyrs parce que mi ange mi démon. Les albums oyo beti des antilles les obeta mais faire rigolo là où elle est là okende azo où elle est là akende ko beta Stade de Martyr na minute album diplomatie album diplomatie nga ora bal de match na ora dynastie tona ba chant oyo ke to gangsa ba chant oyo za na marché obi oyo ka ba chant za na marché na oka générique à Fabrice Gomme aki Gomme qui balle de match na qui maboko milai malheureusement musée maboko mikuse na fifi mais maboko milai musée na fifi maboko mikuse lo ba mongol donc ba yemba maboko milai donc bizorbi ya bizordonné talara papa bini na bizorbi na bango moko bato yozo tanga wana ba yaki ba poster vie wa somo mais fait patali bango rabwe ba wazo su 12 te to pesa banka 1 kala mingi te sko moka nde basimbaki nzoto mo yo comprendre na bimisi licho papa tikele nga ya rouge donc na pela rouge bino batabilamba bokomi bakulu nazo pela rouge bokomi bakulu ne ezana ba oxini kaboroni na eza na kuluna le kuluna fraudé dans la sape le kuluna fraudé dans la sape tu vois donc omoni yolo biso kalamu yo pe na yebi ko yebi kalamu oui très bien ngana mo tumbumani na pe mo na kalamu parce que yolo ndenge to koleli na bakala na yolo kota ba masao gims biso kota ba papa oyo donc bango baza atomoni akendaka université mayebi lichette ayebi nde bafinga ba mama batu ayebi nde bayibaka po mona pecho a musée chaussure alataka ma papa tout ya yolo aiba akata tsa na chaussure na ye comment ça fait-il toi tu mets 32 ou ya chaussure les bato 45 ozo mona ngote ke za ba risque de métier parce que moi mkolona so na zoge na maboko nanga olo bande po na Stade des Martyrs batu tu ba olo bagake Stade des Martyrs faire aza prêtre te to moi so ken piana so na poto azongeli su bango na Ans Luzolo ba bib mage non faire vraiment normalement aza prêtre ya robeta Stade des Martyrs bali baba ba producteur to Samba Bachelina batu bazaka batu ba téléspectateur Amadou Djabi Samba Bachelina Amadou Djabi babini o bango nde bayaka ba obitsa bato bango babini kuna ken piana bi faire aza non prêtre pour ken piana bonga na finga e masoko mama na isange lokote isange lokote tita omona tao naza rouge sola na rouge na pela rouge donc na la sabongo ke faire rigolo beta beta Stade beta peto beta 11 faire rigolo beta 11 omona omona ndenge makambo ekende tout ba mon dirait affaire est plus pire ata bolo ba héritier wana mais on dirait héritier ko za la moins bien ya chete ba vraiment boy pour acheter pas on dirait bilima na mazembe sanga balende lipopo fibo ezalaka te sibo tala to koli na ba nzembo wana ba champi mongala ya grimace to za ndule parce que to moni bash wana chete ay na ngwa ina kanda 60 bon mukola ko kenda sombelo ko na po ya osela bino baje osela bino baje ala sabina na malette na paquet malette ne ezate ke apesa ba petit moko mbongo e basenga bozwa boke bundaka na boke landela batu po bosalela nga promotion ya na temps promotion ba buzo bate ya on a biso soki ba jeune wana ba so ba jeune fille ozolo ba wana soki baza ba Samba Bachelito Amadou Djabi Samba Bachelito ba propos ba lo ba zapi ba lo ba zapi ba golo to leki tout l'orchestre na ebeli na Belgique en sous pas na Belgique ba salika comme bato internet ba ota ba biki normalement il faut un album normalement lo banani bato maboki bo sa maboki ba mise ba sa musique ya tanga ki facilité soka ke kuna zongela ta maternelle ba l'accent ndenge ni ba lo ba français na dialectologie à journalisme et ça là est bien
ye monoko elembaki solo Shimbo ya ambassade iliko na ngona bombe siko toka ke Belgique ba aider ye abrosaka ta na moi chocolat et ça là est bien siko na occuper ma amna ye moto occuper ma amna ya zate donc eza baba on dirait ba to mingi maba comment comprendre faire ba comment tika fait to moni toujours Charlie Prince nzura na zarani sou golois et azarani wario Charlie Prince ma yembi nzembo parce que yo otangi comme album mais album mo Charlie Prince ayembi ezo beta pe motangi ngo nzembo moko boy Charlie Prince autre te auto yemba nzembo moko boy oh papa bino ko bozala ki de libala ngana monaki libala na monaki mabala na bandala bozaki na binote na moni ti bat ba komela ba castel ba pakoleli bat ba nkoro yebi ke makwa pakola ka nkoro bomona yango so mo mzunga la kolo bagaja il est pas hypocrite ayo ka musique ignos Charlie Champlain ou comment ah papa nga pena na teme arrêti ba chaussure na nga boy kitoko makasi la musinga pa ya dada mundo si yo so na nga mambwa Charlie Champlain nga na temps Charlie Champlain Charlie Champlain non on bosse déjà au mois de mars avril mai juin donc tout là nango mais pour le bâche là pour na nini ka faire a préféré que aso mango bien avant boy pour na chango azo luka actualité ton parce que la dynastie peut deuxième volume malgré Adjani ke yobi ka Adjani pas le Adjani OK moi na dynastie et talibisoté nous on a besoin de ferrer Vangelico ya biso lelo mutako tomoka ngai na Adjani na wana yondo pesa ngango oh mais tu le gars na TV yondo pesa ngango il y a les images yondo pesa ngango ngana bi naza mieux placé terre oui ba makambo wana oya ke yo atikali papa Chira lobango biso c'est bon tant on fait azara faire ebele bazarati tu vois ebele musu na mo babimi nzela sankuro bana liboso maintenant tala ba otambo na Cherokee et toboki pina afande ko mosenga badendo na coin donc ye wana leader mwana liboso ya wenge zo wenge ba musu bazaki bana suka yebi pourquoi to sombi bashwana eza moko ya ba freinage ezo sala na kati ya stade wana eloko ya PD so ko simbi yebaka ke yo poko moko mo yokomi na liaison na bango tu vois donc bashwana so itoye nango poto la sabino ke malette eza peto lingi ba buzo bate ba pota biso buzo bate ke o ba defa ke loko na biso basala ki biso mabeboye so landa faire banda bimana na prison est-ce que bomona ke na ba chaîne na ba TV na bino ça focus na makambo na ye azolandela album na ye abimisi bambongo bato mususu batongi bandako na dinasio bato mususu babali basi kaka na badinasio bato mususu baosala mikanda bazonga poto kaka na mbongo ya dinastie na poche affaire est-ce que mutu abongo aza mabe est-ce que mutu abongo aza mpiakere batata mikolo lowa alimbonda sombi na mutuka zongi tina komi na ndako alimbonda zongi propre alimbonda zongi liba relation parce que yo yebisa affaire liboso alimbonda soka meli ba plan na yo yebisa yeke mutu ana mabe ni va rotsa makambu yo ko kalimbunda maboko na mabende wana niko ata mbato ko kufa pour boya na ngara yo sala buzoba par rapport à muto a pesi 50 souffle tu vois donc to za ba ngati o to zo meka na ebo meka kande bo meka na ngala otsa ba ma mère coupé na otsa nde peni a couper bino bo katango na otsa peni a couper otsa nini peni a couper donc ngana bingana leo na biso yango martyr etondité peni a couper Baboya, bomemanga pena boso na bon marché, so na bandal, so na matonge boke na nga basi nde bakata nga peni a couper. Madeso. Nga pena za peni a couper. Oh Sarah Fiona lobi kunabi ayaka pas faire rigola, yena bazarna marka house, mais yé alingaka te. Batba qui ne place mususu. Faire rigola. Na moni Sarah Fiona leke pas mi geniema. Azane. Allez chanteuse. Ya mbogon. Ayaki pour nous collaborer na faire. Auta. Anayo iba ipena ta. Sarah abi faire des drinks so ka meli bilo na ye na oyeba yo kombo wana zi oyemba aza française Sarah Fiona Fior na yebi na se souvenir na été rwandaise nyamuraganga ozini papa donc yo yebena ozonga pona ba kombo mo boy ba kombo ba quartier na bino ba peso combien yo tunanga ba kombo na ebiti na ofula ngote naza pe muta kwado te bato babaki ba kotsa martyr ba pine ba sola kina ba kwado te fa ba tindika te martyr ezaka kisikesa na biso to yaka justement na lo finuku to finiki kaka po bilubu na biso za nsunga wemba deja loba soki mi taka wemba papa wemba persona ma bisa ngai avadae abisoki mwana omonike esika ongaze lo na zate okokendo fanda pe kuna ozo fandi na no yoka musique bien donc na fier na faire rigola pe soka tiki musique ndeza boy ngana na komi na ngamuta fanfare
ata basangeli nga ndenge na koyoka te po faire gola so bunda na papa leki na biso ko kanisa te papa leki na okatolo pape Paris foot na kango maboko babeta o na biso ça va mbote na biso na suka ni batel biso partout vraiment vous avez rouge lelo rouge nara rouge ti siko nara rouge vrai chéri nara rouge donc bambote na ngai na base solide de Ferregola nzota pa mbedi na libulu molimo te babi mpoko kufaka na biloko kozongela na sima stade après la stade égal avant le stade donc vous comprendre eloko wana donc après le stade avant le stade donc réponse en wana nga na tide ma peni à couper donc les défis oyo na bwakeli bino tout ba wakiki ba pitistas so ba pitistas so ba nani na nani bo sala ka liaison de bo sala makam na bino oyo amonike na déconnelé pa yana noto yebana que la meilleure gagne na zana mingi ya kolobate ma de soba na yo bakanisa ki soki ndenge nini bakati bilamba to samba na bango na ndenge ya auditorat ba rolandela po ba pièce na beta ki zaka unique à son genre donc ils en a musée ya biso ya Kisasa awa président Fachi a roye bandeni po ngama ngai kuna bana wana te na bi keza ba orchestre présidentiel donc nga fona banani na président po tala bana na bino mamba osala bilamba na ngai on comprend donc nga na keka mbala moko bilamba na ngai po na osula nde kuna donc po na kozalenga te na bi ke bato beli bazola na nga lokola ba ve na ngai don tsotsa na moni ba message vie donc naza na ngai naza bena bien ba Blanchette qui ala na kati sa poto na moni mère na nga odeti bambe femme d'affaires nazo kutane kala mingi ba konzi na nga lokola ba pichu botoko ba ve na ngai ba Legend Polo de na biso marka uza na bosanité na bana su ya Paris masananga Bodrick Panzu na kati ya poto wana masananga Riche Mubiala Lastoni Mbunza Orsini Lumeni na pesi su ba mbote na ngai na Emile Ondi Mafweni na bosanité masananga na kati ya États-Unis cha kuvuza libula mandefu papa social na pesi su mbote na ya Titi Mofuta na kati ya Paris wana na pesi mbote na ngai na Bosque Senge na kati ya Canada ba Kungwati Sébastien alelagi Kungwati Sébastien Sébastien tala chaussure diplomatie nana ngoka na Joao Lawrence ba petit ba kenzela lufu tala chaussure Angola boyambaki ba japonais na bisenga singaliko nango bomona ki sa perte die mayanga nzambe ya bengela na kati ya bengela wana nazoya nanga Angola ngonde na koluka ka avion nga lingi nanga makambo ya lufu te na koluka ka na ke na avion na bosanité Bodrick Mbwese. Donc, Bodrick Mbwese na Canada, c'est la part de Giver Magique, artiste na bisope ya mboka kalaming te boyoka na pesi su bambote na masananga Inigo National, bambote lisusu na masananga comment na MP4. Olobi? Masanoa. MP4. Ouais, caméraman a filmé, on a filmé Dimanche. MP4. Bino, au moins Bino, vous en avez sekele mususu. Montrez les dents, ce n'est pas l'amour. On comprend? Moi, je suis. Montrez les dents, ce n'est pas l'amour. Toi, tu as frappé Mouzé Kindingu. Il y a les images. C'est un chacal, c'est un carnivore, c'est un carnaval. Au moins, fille, il y aura un combo. Fille, fitol, fille, fioti, fille, fiscal, fille, fitilité. Donc, faible. Il n'y a pas de F1. Faible. Vancochère. Focobel. Merci, donc, donc, numéro, on a plus de 243. Il y a Dada Mundosi, 81 45 94 934. Bagouloa pour réagir dans les Camboyo pour battre le rôle. Papa et Saïran Sakala. Donc, famille et Belé na poto koleka. Baoyo bazar na katia Kisasa. Donc, ngai marambo. Bozonga lendi po. Bango peso aussi si. Botala bango lendi na batinel. Romona kake bazuki mba. Bazonionga. Donc on comprend hein. So nga bilamba et là na société. Tout ça na mbata. Tout ça na district. Donc mokonzi ngai na sengi na bakonzi ya mboka. Donc dossier yo ezala ngo kutezo bitumba mais justement bilambo bakati. Papa Robert Kiliba Ochudi, leka papa Wemba. Aile ngango. Na la 3 fois na séance.
nayebi te mpo bamonaki na beti bato yango moni ekomi likambo wana me bilamba wana tokosamba na bapapa na bango eza bambongo bapension ya batata na bango donc ya badédicace Philo Kigoma azotala ngai nalela bango trop ya dada Mundosi le seul vieux qui me reste Junior Malaïsa Bisomba Somba le maître Junior Malaïsa Bisomba Somba otali na miso boyi koloba nayebi ke tokosola wana ndenge kati Abda la plafond de KV Pentacle parce qu'on entend battre ma bé na ndenge spiritualité. On comprend hein? Pour nga so bo ratenga pe bona ko ya pe na ndenge ezemo. Pour nga mona na mwalim. On comprend? Na mwalim na pratiquant. Ba masananga tu ya royaume Japon masananga Cédric Ndomba na kati ya Turquie wana. Na moni le suba playboy na kati ya Paris les amoureux du cœur en Paris Emile Ondi ma frère ni maboza Ondi de Champigny moi en abinoye Saper à Bogar 49 ans en pays président Union sacrée de la SAP même rêve avec chef de l'État ya on a tiré chaussure diplomatie oh Macron ya kina ngote Macron tanga pakola kan koro ngati mnatindaki bokosibi Kinshasa balabala mbo pe kino so ujana ta face tangai tala ya bango na betelite. Merci beaucoup. C'était là Madé Sabana, vraiment en exclusivité. On essaie un peu de les demander par rapport à Maman et les gars, mais très bien habillé. À Tibia, à l'Obike, il y a Cheta, il y a Ferré, Abi ça, Abi il met sa pénie à couper. Vraiment, on se retrouve à la prochaine. Nous sommes là. Yamakamboezate, Peggy Titan, le Parallèle France 24. Check.